mabota na mabota bamboya awa koluka ngai nzambe Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Balenda News TV. Merci Nabatu tout balingaka Mama Francisca Balenda, la princesse d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Merci à tous nos abonnés. Merci bato basabona na chaîne. Bolanda kanga, botalaka, boyambanga na banda kuna bino, bozwaka tan ya kolanda émission Kimbango Nzambe, rien que la vérité. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci aussi na banon abonnés. Soki bo s'abonner bandeko. Et que ça vraiment malam. Abonne-toi. Abonnez sur notre chaîne, commentez, likez, c'est très important. Vraiment bana tata na ngai tozo continuer ko célébrer mbotama ya papa Kisolokele. Donc mbotama ya papa Kisolokele, il faut to continuer ko lobela yango. To continuer ko célébrer yango. Tokoki kozanga te comme la princesse d'Inkamba, journaliste et moi na passe ngibon kiangani. Ezana ba sekele na kati ya kombo ya Kisolokele. Alors tellement ababé spirituel bazalakate na ko sepela bolanda na bokebi nyonso. Na sali vraiment analyse wana na ko pesa bino pe yango to partager. To bakisa moi implice. Mbotama papa Kisolokele ko leka bongo te, il faut te lobela yango, il faut te s'avouer. Donc merci beaucoup, merci vraiment. En tout cas bande ko na ko isa bino pe likambo moko. Bolanda ka mingi ratel ki soki osabona na ratel ki te kende ko sabone. Po te ratel ki ezali la voix de Dieu. Na tongo tokoyoka maloba ya papa, na poko tokoyoka maloba ya papa. Donc ndenge Nkamba Jérusalem ndenge za ko tambwiselama na ratel ki okozanga eloko te o ratel eloko te. Il faut to landaka yango. Le 12 février boy oyoki no maloba ya papa na Nkamba te. Le 13 février oyoki maloba ya papa na Nkamba te. Vraiment il faut kolandaka. Eza très important. Après te ozo kolanda voix nzambe ozo koyeba nzambe alingi nini, nzambe za koloba na biso nini. Eza vraiment important. O s'abonner kuna, o s'abonner pe awa toza ko sala ba analyse. Donc voilà. Papa Kisolokele. Papa diangenda lobaki yango. Pona nini tata apesa ki mwana na ye kombo ya Kisolokele. Pona nini tata apesa ki mwana na ye kombo ya Kisolokele. Na tia yango na no parti wana papa diangenda lobaki bongo. Nzoka nde bande konanga eza na tina. Le 12 février, journée anniversaire de la naissance de papa Kuluto. Kisolokele. Eloko nini bomanaka pate papa simoki mawo na kopona nkombwana apesa na mwana na ye. Kisolokele. 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 Papa lobi yango. Eloko nini oyo ebombama pwete apesa kombo wana na mwana na ye. Kisolokele. Yango wana sije na biso ya lelo. Zwa kiti vanda, zwa tan ya kolanda. Pwete obakisa implice. Toyoka ki nzambe molimo mosantu papa simaki mbango kiangani na kati ya Nkamba. Alobaki yango. Kombo ya papa Kisolokele elingi koloba nini? Papa alobaki yango. Siko comme journaliste na kosala lisusu analyse. Pwete nzambe alobaka. Mais biso wa journaliste toyaka ko développer likambo. Donc ne ba pasteur pe ba développaka biso pe to développaka. Kaka na maloba ya nzambe toza ko développer yango lisusu. Kombo ya papa Kisolokele. Papa simaki mbango kiangani alobaki Kisolokele oyo to bungisa emunani. Toyoka kiango na maloba ya papa. Oyo to bungisa emunani. Siko na ba analyse biso to ko sala pe lisusu na likambo yango. Toko continuer kombo ya papa Kisolokele. Boko landa étape par étape. Donc voilà. Makambo biso to kolobela awa bande konanga. Même bana o papa Kisolokele boti na bonzoto. Bayebi yango te. Bayebi yango te. Tala le 12 octobre mbota na papa Kisolokele soki olandi maloba ya Nkamba. On a dit message na Nkamba. Leti lelo peno landinga. Ok ni koyoka batata na babimisa kama ambo ezanga tina. On comprend que
maturité spirituelle baza nango te siko tellement que awa maturité spirituelle ezali ndeko nanga zwa penata koleka likambo te po ete mingi bayebaka pena ba histoire ya papa Kisolokele te toza kofete 111e année ya papa Kisolokele donc toyebi bato mokili soki moto akufi bafetaka lisusu te mais siko oyo eza makambo ya nzambe biso nzambe akufaka te donc to fêter 111e année en 2025 yoyo ebimi 111 donc ba 111e année pourquoi kaka 111e année wana mosi 111e année yango to fêter 111e année ya papa Kisolokele donc na temps oto comme en 2025 yoyo yango nde papa Kisolokele asali 111 donc 1 tous les 3 1 wana eza na likambo motuya na kati et puis le 12 février 1914 ezalaka guerre mondiale ko botama ya papa Kisolokele guerre mondiale mokili ningana mais tomona ba image ba mindele batiela biso ezalaki boyeyi ya nzambe na mokili mais bango bazwa image ya mundele batia mais ezalaki mbotama ya papa Kisolokele soki papa Kisolokele azalaki mundele balinga batia ye mais tellement que azalaki moto mwindu babomi kote na ye bazwi batie mutu na bango po te boyebaka ke bango nde banzambe bango nde nzambe avandaka pa na bango nzoka nzambe aza ya biso nyonso et puis nzambe aza moyindo donc c'est ça le 12 février 1914 ezalaki guerre mondiale Satana amona boye ke nalobaki Satana alobi mais tozokanaki na nzambe nini likolo ya yo mabele yanga koma landanga tsusu na se tangu Dieu créateur yeba kaka tata ndenga kabolaka banzoto akitaka Satana zakaki diba papa simoki mbango aina mokita Satana zakaki kidiba et tangu nzoto na ya nguya oyo ya ye ya nzambe tata oya ya nzambe tata Satana eko comprendre te ba récupérer mokili ko simba te guerre mondiale donc bitumbe zalaka makasi pona nini Satana ki ko comprendre que na 4e génération otoza bokondi ya nzambe oto bungisaka e monani papa Kisolokele nde muta yela ki biso yango bokondi ya nzambe oto bungisaka e monani sikoyo to kotanga bien kombo ya papa Kisolokele bokoyoka yango bien na kobanda ngo na Kikongo et puis na kokota nango na lingala na kolimbola yango bien Kisolokele kifumu kiangani kianzambi twa vidisa kielelukelo Kisolokele kifumu kiangani donc bozomona ke kombo ya kiangani ezaka na kati donc nzambe ye moko asala makambo na ebongo bomona kombo ya kiangani eza na kati benga ngo ba anagramme mabomba meza yango mona ke papa Kisolokele azalaki na biso mais azapela nzoto na ye papa Zako azapela nzoto na ye papa Tracy donc muto ochanza ngo azate po nzambe tango azana mokili alata ka banzoto moko te bomona ke ye azawana mais azali lisusu papa Simoki mbango kiangani tozana papa Simoki mbango kiangani mais azape lisusu bozoyoka azape lisusu po nzambe azabongo nzambe azabongo ye moko nzambe akiti kati na biso mais abotami lisusu na kombo ya Kisolokele kimfumu kiangani kianzambe twa vidisa kielelukelo mokonzi ya bato ya nzambe oyo tobungisa emonani ekeisango mokili mobimba bo comprendre bokonzi ya bato ya nzambe oyo tobungisa emonani ekeisango mokili mobimba yango wana kombo ya papa Kisolokele mabomba mi eza makasi na kombo ya papa Kisolokele kaka na kombo ya Kisolokele wana kombo ya Kisolokele soki okomi yango
na mandombe wa eza sekele ya mandombe po ete écriture mandombe esengeli mutu nyonso atanga yango akokomprendre mabomba mi ebele oyo ya Nzambe ebombama na kati na komba bakisolokele soki ozwi olongoli ka ya liboso olongoli tous les deka bavoyel wana obaloli yango okomona ekobimisa isolele tango ota l'émission kotalaka bongo te soka pe biki meka mpe kokoma okomona ke kobimisa isolele eza lokola totsa lokola osola na mutu oyebisi ye isolele mutu wana a répondre isolama eza lokola verbe isolele ebimisi isolele wana bato bakoma koloba lelo o toza ba isolele bakoma ba comprendre bato bakoma comprendre ke ba Israël ya kala ezalaka na biso ezalaka na kwa biso bato mwindu yango bato bakoma kobenga toza ba isolele ebomba mana komba pa kisolokele tozali ba isolele tobimisi isolele na kati ya komba pa kisolokele toyoko sangisa yango na ba verbe pe na ndenge na expliquer isolele yokozoyebisa moto isolele ebisi isolama lokola isolele na lingi yo na lingami ozomona donc isolele isolama donc yango na kikongo mususu tokoloba isolele mais isolele tozoloba isolele mususu alobi isolama eza lokola verbe siko na kati ya verbe wana kuna nde na kati kaka na kombo abaki sokela toza ko continuer ko bimisa ba sekele oyo kuna nde na kati ya kombo abaki sokela nde boko comprendre que les trois religions oyo eza na mokili ebimela kuna na kati ya isolele isolama yangwana ebimisi Islam yangwana ebimisi Ismaël ebimi na kati ya isolele na kati ya verbe oya isolele na isolama na yebi te so bako comprendre po na yebi ke bana na Nzambe boko comprendre oya ko comprendre te obandeli sous émission moko pe okomi to na posa ba bébé spirituel te to na posa bato mayele ba comprendre et na komba pa ki solokele na kati ya komba pa ki solokele nde bimisa tous les trois religions to monaka clé ya ba trois religions clé ya tous les trois religions et bomba mana kombo ya papa kisolokele bandeko soki to bimisi judaïsme christianisme na islam la famille na kolinga vraiment botia pena makanisi pote makambo eza motuya na yebisi bino bien na kombo ya papa kisolokele et bomba ba code ya ba trois religions minene oto zalaka nango na mokili kuna pe kaka ebimisi isolele peuple isolele ezalaka biso oyebi yango bato bakoma koyeba ke toza ba peuple isolele kisolokele peuple isolele donc na ko faire comprendre bino pona nini na lobi ke kombo ya papa kisolokele yango nde ebimisa ba tous les trois religions judaïsme christianisme na islam tous les trois religions ebimisi yango ndenge nini ote batu ba olandanga bazoloba mama balenda ko bongo ndenge nini comment papa kisolokele ebimisi ba religion wana nyonso siko to continuer to yeba ba religion wana euti wapi voilà to kita na tango ya Abraham likambo ya Abraham bandeko nanga papa kisolokele alobela yango papa kisolokele asololaka na ba Ajax ba kinzungidila na nkamba papa kisolokele asolola na bango Ajax ezali organisation oyo papa kisolokele asalaka na kati ya nkamba ya bana kinzungidila papa kisolokele asolola na bango likambo ya Abraham et puis atalisaka bango pona nini abotaka na basi misato tokende nano na likambo ya Abraham papa kisolokele tango ayebisi bango pona nini abotaka na basi misato ezali pona ko réparer mabe oyo esalamaka na tango ya kala pona ko réparer yango na tango oyo donc papa kisolokele Nzambe tata
ye wana pe kaka Abraham. Tellement na tango wana banzambe bandai komi bomba na bango. Okoyeba te. Po Abraham avandaki amoni banzambe misatu baye. Omoni kande na yebisaki bino ke nzambe akokoza la papa kisolokele. E aza ye moko papa kisolokele mais aza pe na nzoto papa Zako. Aza pe na nzoto papa Tracy. Ye wana kaka nzambe azaka bongo. Ye moko pe kaka Abraham mais bayeli Abraham banzambe misatu. Abraham ayebaki ndeni ke baba nzambe. Donc tanga moni bango ka mbala moko afukami. Ayebisi bango boya. Nanda kunanga na yamba bino. Baye nanda kuna sokoli bango makolo. Ide wana zwaki yango wapi? Bozomona. Asokoli bango makolo. Tanga sokoli bango makolo ayebisi bango bavanda mwasi na alambela bango nyama zamba balia. Bandeko mwasi na pe alambela bango balia. Kaka Abraham na kale bavanda ki wana. Zambe tata na molimo mosantu. Papa ki soroke na papa dia ngenda. Bakeyi atikala kala nkolo Yesu papa dia lungana. Bozoyoka atikala kala nkolo Yesu. Bango bakendaka koboma Sodome Gomorra. Etango batikala kala nkolo Yesu na ndenge après to yakokoma après Abraham to continuer ka sikoyo na nkolo Yesu. Sikoyo Abraham azalaka na mwasi na ye mama Sara. Nzambe ayebisaki eke akobota mwana. Alobi ngana ajo nazana ona koma na zemi na bota. Esi na koli wandimela andimaki te. Mais vikete manzambe si alobi batalela zemi pe ezoya te. Ye moko mama Sara asalaki nini? Ayebisi mobali ke bota na servante nanga tellement ngana zozwa zemi te. Nde Abraham pe ayokaka abimana servante kombo dai Agar. Abimina servante ayokozwa zemi na ye. E aboti. Tanka ba servante aboti, servante akomi lo lenda, akomi lo fundu, akomona mama Sara susu eloko te. Nde sikoyo yepe mama Sara asilikaka. Pona nda histoire nde na okende wa comprendre. Mama Sara asiliki ayebisi Abraham abengana Agar. Etanga abengana ka Agar akenda. Agar abotaka Ismaël. Bon comprendre ya Ismaël est-ce que outi Agar aboti Ismaël. Et puis mama Sara ne batikali mama Sara yekozwa zemi. Mama Sara azwi zemi aboti Isaac. Liboto ya Isaac nde bango nde bazalaka ba judaïsme. Liboto ya Isaac bazalaka ba judaïsme. Pona ancien testament wana ancien testament judaïsme. Mais kaka na libota ya Isaac wana Isaac pe akoli. Mais avant to koma na libota ya Isaac to continuer na Abraham aboti Isaac. Mama Sara ayeko kufa. Akufi ayeko bala mwasi mususu. Mama Ketura 3e mwasi abalaka nde avandaka na ye. Donc abali basi misatu. Bozomona. Sikoyo na kati ya basi wana mwasi ya mabe ezalaka Agar. Tango ayeko bota na Agar, Nzambe asepelaka te. Nzambe ayebisi banda lelo komono ezaso Abraham te komono ekomi Abraham. Donc Nzambe yemoko longole Abraham akomisi Abraham. Bon wana ezaki mabongisa Nzambe po asepelaka te na ndenge abotaka na servante na ye. Mwenda ya esika mboma mabe bandelaka wana siko ezaki deja ya mabe. Tanto comme na tango ya papa kisolokele azali nanu mwana na kati ya prison na esika azalaki na boloko na ye tellement azalaki mowumbu azali ko forcer ye ko balisa ye basi na makasi. Po mokilelo ba mingi pona nini yazali Nzambe tata me abota na basi misatu na ndenge nini mokili penze loba koma ko bota na basi misatu ye Nzambe aye kokola akoli mwanda basali nini bakomi ko pesa ye basi na makasi po balongola ye kaka eloko oyo ezalaki kati na ye bamonaki en tout cas koma za jeune azana mwana mukeme ba mystère oyo bande ko sala kuna bamona ye donc indele bayebaki na bango kiye papa kisolokele bakomi ko pesa ye basi na makasi po bayebaki ke
excès ya kolbima na basi eloko eza kati na ye kobima me basala nyonso bakokapeka te bakomopesa basi na makasi me ti abota na basi misato ezalaki nango kaka mabongisi ndenge ye moko papa Kisolokeli alobaki na ba Ajax ke ayaki korepare mabe oyo esalamaka na ntango ya kala arepare yango tour oyo yango wana place bana Ajax bakomprenaka ke papa Kisolokeli ye wana Abraham ye wana po papa Kisolokeli ayebisaka bango histoire Abraham papa Kisolokeli afungwamelaka bango abombamaka bango te po te wana ezalaki lisanga oyo ya bana Ajax oyo organisation oyo papa Kisolokeli ye moko abongisa abimisela bango vérité ya Abraham et puis atalisi bango na likambo na ye lelo yango wana papa Kisolokeli abota bana oyo bango papa Kisolokeli papa Diangenda babotaka bana oyo bayaka na bango tour oyo babongola bango ezali kaka nde nayisaka bino na ntango akala ba ange bakenda na Satan bato ebele balonga te me yango bayaka na bango baerreur oyo basalaka na kala wana babongola na tour oyo balonga baerreur wana po ete na ntango oyo balonga erreur ezala te po tokomi na ntango ya suka yango wana bango te bamibombaka na bango te bamilakisaki na fo ocomprendre eke na ntango akala ezalaka ye na ntango mpe ezali ye nde papa Kisolokeli alobaka tina oyo abotelaka na basi misato mwasi ya liboso oyo abadai kobota na ye mwasi wana na ntango oyo toza na 4e génération ntango bamilakisi bonzambe na bango mwasi ya liboso ye nde abima na mbuma mabe na ntango toza nango na ntango ya Abraham mwasi ya liboso abotaka na ye Agar mwasi ya mabe otango kaka boti na Agar nzambe pe achange ye kombo asepelaka te nde mwasi pe ya liboso oyo aboti na 4e génération mwasi wana abimiseli ye mbuma mabe eza na kati et puis mwasi ya mibale pe esimbaka te famille pe elingaki te ya misato nde mwasi ayaka kovanda na ye ya misato nde mwasi ayaka kovanda na ye donc o mama mwilu aponaka sikoyo na ntango toza nango lelo bandeko bino moko bolandi makambo yango ndenge eza kokende na libota ya Abraham kuna nde ntango ya boti Isaac nde na libota ya Isaac nde bango nde bazalaka na bajudaïsme na libota ya Isaac na bana oyo ya Isaac ntango Isaac aboti Jacob nda Esaü christianisme ebandi donc christianisme judaïsme wuta pa na bango na libota ya Isaac et puis tango ye pa boti bana makambo ezokokende développer elongwe na judaïsme baye kokoma na christianisme alibota oyo nzambe aponaki otangu Abraham apambolaki makambo ekendaki pa Jacob nzambe achanzaki ye kombo alongolaki ye kombo ya Jacob apesi ye kombo ya Israël donc na poni yo isolele omoni isolele eske wuti na Kisolokeli po ete bo comprendre ke likambo ngo wana apesaka likabo wana eza kaka ye moko tata Kisolokeli nde apesaka bango kombo ya Israël ba isolele peuple isolele bezala kaka biso kaka na ntango ya kala wana peuple isolele nde bakomaka sikoyo ba isolele o nzambe aponi bomoni sikoyo soki nzambe aponi soki nzambe apamboli libota moko no mwana moko de apambwamaki sikoyo libota na ye nde ezaki ya kopambwama mwana oyo Jacob bande kolobele lisusu te soki tozongi bien na nkamba na biso bapapa baponi bana oyo bakosala na tata donc bapamboli bino bobebisi lipamboli eyaka mbala ya mibale te ntango bino bobebisi deja esi bobebisi neti lelo tozoyoka ke o batata batika
papa Simon Imbango qui a des adjoints ndenge zawana Arma il faut azonga akende kozwa esika na ina nkamba tellement déjà abebisaka lipamboli ezongaka lisusu te yango wana Abraham alobaka na yaya ke déjà lipamboli ekei pa ya leki mais ce que lipamboli ekenda po lipamboli ezongaka lisusu epa na donc elongwa lisusu ekende pa yaya te lipamboli esekei po déjà programme ndenge ezalaki déjà makambo si ebebaki yango tomona programme yo salamaka bango moko baye kobebisa yango tellement babebisa yango déjà esi ebeba moyen lipamboli wana ekende so epa na ye ezate ndenge akenda wana esi abebisa siko papa Simon Imbango ntango mpe azosalisa mama ki antondwa nde kotomboka nde koloba nde kosilika mais après ntango papa Simon Imbango kozonga pour la deuxième fois afukami alobi papa pambolanga abil pamboli apesa ngo mbala moko nzambe apesi mbala moko apesi donc soki apesi ke obebisi soki apesi obebisi kozwa lisusu te siko na libota nazonga su likambo ya libota ndenge Jacob akomaki Israël isolele oyo nzambe baponama libota ya Israël bozomona ke Ezau balobelaka ye lisusu te yango tozomona lelo nazongisaka bino kaka na makambo ya Bible tozongaka pe susu donc nazalaka ya likambo ya pakisolokele mais nazokota mwa moke na likambo mpona kofaire comprendre bino lelo nde toza boye libota oyo bango banzambe babongisaka eza libota ya papa dia Lungana kuna bango bakosala nini bakobotamela etango babotami kuna po nzambe akabolaka te ke abotama na libota ya Kisolokele libota ya Lungana libota ya Diangenda nzambe abotamaka bongo te prevane kutu babotama bango nyonso na mama Mwilu epuis tango bakobota so bakobota bango nyonso na libota moko po ete bamama misatu na batata misatu bamama wana mpe bana bakonseil ya kopesa bana na bango yango tokomi komona lelo baya pa Diangenda bakomi kosangana bakomi koluka ete lingombana eza biso boyeboye tata na biso kutu anyokama abona pasi boyeboye makambo ebele bakomi koluka ba raison moko boye pona nini efo azonga nkamba azo esika na ye ndenge bango bakomi komemelama libota pa Diangenda basangana bakoma na ide moko bango bana so te libota ya papa Kisolokele pe bango pe basololaka pe na bandenge na bango na ndenge pe na bango basololaka siko bayebi teke makambo ezaka na libota moko pa dia Lungana bapapa pe nde baza na kati ya nkamba wana yango tomonaka bapapa balakisaka bana na bango te papa José Diangenda bana na ye baza mais oyo bada kolakisa bango bada kotelemisaka bango bahonore bango bafukamelaka bango basala yango te papa Mbenza mpe aza na bana mais okomona te papa Simon Imbango mpe kianga mpe aza na mwana okomona te pona nini babongisa yango bongo so tobike babanda kozwa so bahonneur do basala nini erreur basalaka na ntango ya liboso kwanoraka bana ya batata kofukamelaka bango balingaki te awa lisusu na ntango toza nango esalama lisusu bongo balingaki te po bango bakohonore libota moko bakohonore kaka libota moko bango nde bakolakisa na mokili libota wana place bango bakosenkarne basenkarnaka na libota moko eza te papa Diangenda papa Songia Nzila papa Mbenza yende siko akobota papa dia Lungana osoto ke papa Simon Imbango ngani ya boti papa Diangenda ya boti amiboti papa Simon Imbango ngani amiboti toke papa José Diangenda boso papa Diangenda papa zako bato Kisolokele te omona donc bango nyonso bazwa bana bagarda bango pona nini po erreur basalaka na tangu wana esala masuna turo te babimisi libota moko po te libota wana esika bango basenkarna déjà donc c'est ça naleki na nkuna bandeko nanga donc eza makambo nde ekendaka bongo yango wana bandeko nanga makambo tozomona na Bible oyo eza makambo oyo mabombami ya papa Kisolokele isolele bana Israël ezali biso bana Israël wana ba isolele peuple isolele sebiso yangwana nazoyebisa na yesa kibino ke tous les trois religions et wuta et donc eza code na kombo ya Kisolokele tous les trois religions ezali papa Kisolokele aza
azali Abraham. Yango wana tango aboti na tango wana basi misato na tango pe aboti na basi misato. Ezali mabongisi oyo Nzambe abongisaka na tango wana. Yango tomoni ke na bana ya Abraham mwana ya liboso oyo aboti na Agar. Yende Islam ba Islam toyoka eza mwana ya Agar. Libota wana ya Agar. Bangwana nde libota wana nde eza na Islam. Mwana ya mibale oyo abotaki na mama Sarah. Yende ayana judaïsme. Na judaïsme na libota nende yana judaïsme elongwe judaïsme ekomi christianisme. Ekomi christianisme. Donc oko comprendre tango libota wana epambwami libota ya Jacob tango epambwami de place oko comprendre que makambu wana nyonso eto pa kisolokele tango ayoko bimisa bango bengi bango peuple Israël isolele na pona bino ponama. Donc c'est ça peuple wana yango wana biso tozali kokende kaka ti makambo nyonso mokili ekoya koyeba bien mokili ekoya ko découvrir mokili ya ko découvrir. Voilà toleki kuna tokoti siko na likambo ya loba ya kala loba pe ya sika. Papa Kisolokele asali ba miracle. Papa Kisolokele ava bakanga ye wana likambo ya kimiala. Papa Simon Kimbangu abande kopekisa bato chaque jour na église à Tongo aza kotambola aza koloba botika kindoki me bato bande kotika kindoki te botika kindoki bato baotika te bazola bakato na biso bandoki te to na biso bandoki te mais bake kofunda siko Papa Simon Kimbangu na mindele o bande ko bazalaki kuna o azobenga biso bandoki mindele basiliki babi Kimbangu iyo ozolo bakibango baza bandoki il faut oya na épreuve po kobenga bato bandoki te il faut oya na épreuve. Ce qui est l'épreuve, tokobeta yo. Nde alobi, ok, ngana oya na épreuve. Et bon, ce qui est na épreuve. Question à poser à ba. Ayeko kende na butu. Parce que Kimbangu abimi, wana bandoki déjà bakede ya bisabe sika na bango na kimiala wana bakiko loka. Basa ko lia mutu. Papa Simon Kimbangu abimi. Tango Papa Simon Kimbangu abimi, Papa Kisolokele monaki. Papa Simon Kimbangu akomi Papa Kisolokele akomi kolanda siko Papa Simon Kimbangu. Aolanda Papa Simon Kimbangu. Akomi Papa Simon Kimbangu akomi pembeni ya bandoki wana. Nde bandoki wana oka bandoki baloba solo mutu. Papa Simon Kimbangu alobi comment ba yokanga solo mutu? Elekela ye. Comment ba fwa senti ke naza ata na siba Papa Kisolokele abi ola ninga ndenge nini? O papa na mona ki obimi yango na landio. Abongisi ye solo wana esili. Papa Simon Kimbangu abimela bango wana ayebisi bino na pekisa kibino kindoki bozo yoka te botika la bongo. Bomoni bato oyo bazaka na Turquie batika la kidiba na ba position. Siko na kimiala esala mabongo. Bato wana batika na ba position wana. Batika na ba position oyo bandoki oyo penake yeba ko Simon Kimbangu asali ke na bandako pe bokozala te poko lokezaka botika banzoto. Mais siko Nzambe azongisa bango na banzoto na bango. Bazalaka pena ni mutakala mena na kibo moto boye bakangama batika na position moko. Et puis Papa Simon Kimbangu na église alobi nyonso bike mobali na ye ndeko na ye mwana na ye azana ndako te zwa bilamba na ye yaka na ngoto kende bake bazuzu bilamba bakenda kuta bato bakangama bandoki ya kimiala babi nzoko zaka ndoki babwakela bango bilamba bato wana Papa Simon Kimbangu aboma bango te bakenda pays de pays. Bakenda pays de pays bamusu afungula pe ba église na ko Papa Simon Kimbangu. Batu mususu bakenda moko nde akenda ka totalaka de totalaka mardi ya ba jeune tant papa Mbenza. Bibliothèque ya 5 mois ndenga lobaka makambu ya ba papa. Betela biso histoire ya mutu moko bakenda ko découvrir ye na Lubumbashi. Akenda kuna bota bana koma koloba Swahili makaso ye bakutu teke auta nkamba. Metan papa diangenda kendaka Lubumbashi aza koteya batu azoteya batu me ye papa na yebisi batu ke wana ndeko na ngabi yo zaka da biso ndeko na ndeko na nga azo kubisira ba papa diangenda ndeko na ye.
tango akebe papa de ngenda ayebisi papa de ngenda onga naza ndeko na yo ozoba kikongo awa alobi oui abi yo nani abi ngai nde nazalaka na kiwana bato kimiala na yaka awa kuna pa kenda abota bana bebisa bana nyonso kindoki kola su makasi tango papa de ngenda abimi na ye asisi bakamuna ya azongi bato mboka wana balobi yo tovandaka no awa tandeko na aza koteya biso tobongwana me yo ovandaka awa makambo ya mabe makambo ya makasi babengana mutu wana abi nakokende wapi nga vi nanga mobimba na lekisi yango bana na boti bana nyonso esi mpe babebisa babengana ye na bana wana batikala ye abima na eloko te bozomona bandoki wana ya kimiala wana siko papa kisolokele alanda siko papa simo kimbango nde akenda kokanga bandoki ya kimiala papa kisolokele bakangi ye bayebisi ye ke il faut oloba tango kosamba oyebisa bato ke papa na bino musala asalaka akosaka alamusaka bato te me azwaka nde bato oyo esi baza na bango vivant bayokani na bango bazala lokola bakufa me baza na bango ya kokufa te loba bongo papa kisolokele aki kosamba boye bato yo papa na alamusaka bato ya solo to ya lokuta abitenga papa na nga alamusaka bato ya solo abina age na yo ebindeni ke bato alamusaka bakufa ya solo abite bato apenza bakufaka bazaka bato bakufa papa na nga alamusi bango pe atelemisaka bakoka alobisaka bababa papa kisolokele expliquer bana age 7 ans yo makambo yebi yango nde bakangaka ye me adefanda tata na ye adefanda tata na ye na age ya 7 ans wana abanga basoda te o achange maloba asala yango te papa kisolokele na tango moko wana deja koli deja kuma kosala deja na compagnie ba mindele bayaka kosala na Kinshasa et puis papa kisolokele na temps ya repos ya musala ayeko kende na ba bureau ayeko na ville akoti sikoyo na boutique moko ya supermarché ya mindele akoti na supermarché ya mindele akomi kuna mindele bamoni mindele alobi yo nègre na boutique yo kosala nini babengana papa kisolokele babengana lokola mbwa babengana po aza nègre na tango wana babengana ye papa kisolokele azonga na kanda akenda tina ndaku avanda na ye era repo esili bato bakomozonga na musala porte nyonso okanga papa kisolokele mutu azalaka na bafungola soki po bokota papa kisolokele mutu anda kofungola papa kisolokele azonga na bafungola bake aya musala alingi te bameko force aya musala alingi te bozwaka si bafungola po biso tofungola tokota bazwa bafungola baya bafungola na façon nyonso esimba te bameka kofungola esimba te baporte ezofungwama te bake babondeli papa kisolokele aya papa kisolokele sikoyo aye afungoli baporte efungwami ayebisi bango bayebisi me problème nini osiliki pona ni abi ona kendaki na magasin moko ya mindele nakomi kuna babenganga naza nègre babengani ngai basepelaka te nde bakenda bazwa mundele na bazongisa ye na poto nzambe tata papa kisolokele aza nzambe ya kanda mukula mbotama na ye esalamaka makambo ya minene ntango tolobaka ke papa Simon Kimbangu ye nde nzambe papa Simon Kimbangu kiangani ye wana kaka papa Simon Kimbangu bato bandimaka te papa Simon Kimbangu ye nde nzambe bato bazondima te papa kisolokele azali nzambe tata bato bandimaka te pe babudaka yango papa de lungana ye wana nkolo Yesu bato bandimaka te baboyaka yango mais na tango nkolo Yesu pe na tango wana bafarisien na banda kobude nkolo Yesu bazoboya ye baondimela ye te na tango wana okomona bakomo yebisa ye yo ozolakisa nini donc yo nde olingo olobake yo leki Abraham wana ndobenga na koko Abraham yo lingo olobake yo nde leki koko Abraham na pouvoir yo olobake yo leki Moïse na pouvoir papa de alungana wana nkolo Yesu na tango nkolo Yesu alobi mais Abraham nga nazalaka na ye nazalaki na Abraham mukolo amona nga afukamela nga asokola nga makolo alambela nga na lia
bakabo makambo nini ozoloba yo mwana muke ya âge oyo wana siko esalama kala wana ba siècle des siècles mais papa dia lungana fumu Yesu na tangu na ya nkolo Yesu eloko nini aloba nga na vanda na Abraham ngai na vanda Abraham alambeli nga sokolinga makolo bozomona mais lisolo moko ya kala ma beta ko loko esalama ki lobi lobi ya mais na tangu wana zaka na ba âge ni 32 ans ok 33 ans batu bandi melete ke ye wana nzambe kolo Yesu kati na batu mwana na nzambe bandi matamoni kaza na pouvoir te yango pete omona lelo poko Yesu atu papa kisolokela azali nzambe tata papa kisolokela ye akufa kate papa kisolokela loba ngona zana bino papa kisolokela lobi na zana bomoi na zana bomoi bato ngo babituna kate papa kisolokele nani azana bomoi abe bien na koya na fimbo alibende kombo na nge ko finga me ko cholama me botika bango ba finga bo ba benga kanda na ngai bozomona de botika bango ba chula pote ba benga kanda ya nzambe yango tozomona sikona tango yo bato bakene ko pesa kombo ya papa za ko pote balobela yango na bata IDPS na tango yo oya tokota ki deja na février na mbota ma papa kisolokele yango na bakene ko sambo sa kombo ya papa zako bande konanga na mbota ma papa kisolokele na février yango bazokene ko sambo sa kombo ya papa zako kaka na tango ya fête anniversaire na ye siko bakene ko sambo sa kombo na ye soka ne bango bamona lokwa basambwisi na ebisa kibino nzoka ndeza ko sambwisa te me bozo tambusa nde komone mokili mobimba eyeba ye oyo ayeba ki ete ako yeba ye ke elomba tonda na ngoya nyonso azakati na biso tala tango boki kofunda tata tala tango boki ko loba bilobela na kombo ya tata tala tango boki ko pesa kombo ya tata bo cholisa ye mokili efinga ye mokili echola ye na dati oyo kaka ya mbotama na ye na date ya mbotama na ye na nzoto na ye ya papa kisolokele lukelo na date wana février nipe na février wana kaka ke turo toko sukisa ye basukisa ke lombete nzambe na kati na bato atonda na nguya nyonso o lobaki na ye na basuna koya na basoda na nga bande konanga en tout cas nzambe akufa kate aza ko s'incarner kaka papa aza ko s'incarner alors il faut que zo mayele sosola faut que zo mayele lamuka muto kosa yote bato bazo kosama po te kozanga koyeba alors biso ode to yebi na biso to yebi tozaka na kimia po tozaka na nzambe azana biso longo ndeko nanga sepelaka soki oyebaka nzambe na banzoto ni nyonso sepelaka soko ozalaka na ngambo ya nzambe il faut ko sepelaka po eza na bato musuba yana mokili bazalaka na ngambo ya satana soki yo ozala ngambo ya nzambe kumisaka ye ezali grâce mingi bapesa meli yango te donc c'est ça bande konanga pona mbota ma papa kisolokele na lingaki na yana isolo oyo ba révélation oyo ba analyse oyo na ngana na analyse oyo toyoka ngopenga na bino po ngape nazo komiyoka. Donc tant botiaka bakiti bovandi il faut bolandaka makambo ya bien makambo important makambo ya solo ezalaka vraiment bien on ngana ela bino kaka yango. Merci na toto bazwi temps ya kolandanga, merci vraiment, merci penza makasi bo umela na bato balinganga o balinganga te olinganga te mozi temps ya kolandanga se ko sepela pena mamna lobaka na biki mukolo ezali nzambe ko sa elo grâce a peso sagesse spirituelle intelligence o comprendre que nazalaka na tina o comprendre que nazana tina makasi ana tina nde nazabwe tina fungola caméra nazako loba nazako bakisa bino implice ezala na ndenge ya kanda me na bakisa bino implice ezala ndenge no nazo bakisa bino nazo pesa bino implice nazo pesa bino makambo oyo ezali solo po biso alo kutele kakati ezala ka solo na osa ila nzambe batinda na ngoya nyonso yango nazako lakisa ka be spirituel ke baza le côté. Voilà, merci beaucoup tout mon ami, à la prochaine, bye. Mabota bangoya awa koluka ngai nzambe Ai
nolongi mokili oyanga bosepela elongo nanga aiki bangu nolongi mokili otinga likumba ya bilobana